na Congo tozaba nani tokotika te basakana na biso boy to telemela likambo wana ya solo to telemela likambo wana. Très chers auditeurs et auditrices de la radio Lisanga, vraiment encore une fois spéciale dédicace, que la paix soit notre pain quotidien, le Lengue Wabino, les derniers escapés du système Emmanuel Wawin Motomosusu Alobara toujours. Vraiment, naebi ke bisonyoso, on est au courant, il y a kilomètres à vie. L'autre fois, nayaka na beta nzembo mo, je crois que ba obazala vraiment matoi na bango zalaka ya pete. Le Lengue papa wabiso yeso alobaka. Tolobaki na tina ya nzembo wana tolobaki ba kilomètres à vie. Total a appelé lo ba kilomètres ya vie oya mboka na biso Congo. Hein, o pena to benga Congo to benga ngona Kongo Congo. Ba kilomètres à vini nezo traverser nde pour na commentaire mingi te to yebi ba élection ndenge ezalaki to ezali koleka kuna na mboka yango papa Yesu. Vraiment encore une fois bonsoir. Bonsoir. Boni. Nazaraka Ozali. Mais pour l'instant, au moment que tozo solo la awa, quel est votre état d'esprit sur par rapport à il y a les élections mambozo le kakuna na Komboka Congo? Par rapport à l'élection, les Aragandé kokamwa bato ba fraudé, zali toujours koluka ba salisa mobulu na mboka. Et pourtant, bazan à pouvoir, koki ko convaincre le peuple, te sanctionner bango négativement dans la urne, zozang a courage et à ko ndi ma défaite na bango. Nde les autres habitants état d'esprit moro et alerte. État d'esprit à alerte. Ça veut dire quoi alerte? Nde no ba na libandeliti. Ke bazolinga kaka babomisa. O babomisi ekokite. Yango les autres habitants état alerte. Solo ezali likambo vraiment lelo na poko ya lelo tobetela yango vraiment c'était le Lengue kaka eloba makato le Lengue ba mikolo baloba tobetela yango c'était mende papa Yesu na yebi ete biso nyoso misu na biso za vraiment braqué na marambo ozali koleka papa titi pe azo fanda kimia te azoloba mais finalement ti le longa nazo comprendre te. Est-ce que annoncer déjà définitivement toyeba nani oya ko diriger mboka na biso? Annoncer ceux qui banani yango annoncer parce que seni oya ko annoncer ye ngoi mulunda azali na ye muto a salisi ba fraude électorale et puis à ça pesa ki ba résultat partiel na ndinga zo pesela wana batu bazo contester yango effectivement. Toyoki kutu numéro 2 à Seni, ce qui est information wezaka kandenge Toyoki qui a démissionné pour y à côté kuna na kombo opposition constitutionnelle. Donc ce qui est salami na tango yo balinga ki ba pesa ba résultat provisoire parce que aza d'accord té déjà ba résultat partiel au bazo pesa. Donc elingo lo ba mingi nde question na yo ce qui basi ba annoncer banani yango ba ko annoncer ba fraudeur parce que Morongo Imulunda a un grand fraudeur. Bango tende ba ko annoncer pour eux ba ko annoncer et sa volonté da bango ya katia fraude. Donc ba annoncer te ceux qui besoin annoncer volonté da bango da katia fraude. Donc annonce wana et za nango na sens mon côté parce que ba sengi bango na ndenge ba pese ba résultat partiel. Ba bandaki ko éclaircir tes autres wapi. Donc, na cadre de transparence, parce que ba tigala ko zanga ngo depuis kala, ba senga ki a tapo na annonce ya ba résultat, ba annoncer, ba bureau ni neza concerné na ba chiffre wana. Donc, on a déjà ce qui tori ko koma ici ka to komi pour na ba pression ndenge tiami, ya ba congolais bango moko na potolo ba. Donc, c'est pour dire que eza mawa mingi parce que vérité oyo ya ba résultat fallait bimander pa na bango pour bango bat bazo gérer situation
mais bazangi yango pona fraude nde siko batu mususu kutu nde basi ba annoncer na bango donc toyebi nani mutu a sortir vainqueur na ba urne wana o eza 2006 te na Jean-Pierre Bemba bato azelaki pe kaka ti bayoka ba annoncer bien que bato bayebaki que Jean-Pierre Bemba mutu aganiaki mais oyo ya tour oyo ko annoncer wana ezeloko tokoloba eza musala na bango il faut basala yango mais toyebi déjà que ceux qui ba annoncer mutu na bango yaza na pouvoir sikoyo ba sanctionner négativement na ba urne eza nango kaka ba luka ko officialiser fraude na bango ba salu emona na miso bato bazoyi balukwa bato balangu elokwa bandoki bazoyi ba polele na miso bato boye bakanti bazomona bango te donc eza ba masomo nde to kotala kasi ba annoncer ningo lobi wana ba reporter ki yango déjà faut mituna pourquoi ba reporter ki c'est parce que ba kokaki ko annoncer ba bêtise na bango wana te face ya peuple oyo aza ya kolamuka nde likambo esali bango yango wana. Et quelle est votre crainte dans tout ça après avoir bapona batia oyo déjà toyebi parce que ba oyo bazali na troisième œil ndenge tolobara parce que ça aussi clair même ba aveugle ba oki ko mona likambo wana que eza pratiquement impossible na kati ya République démocratique du Congo soi-disant que Joseph Kanambe a gagné Papa Tshisekedi. Mais quelle est votre crainte? Est-ce que population quinoise au Bazali sur place ou la jeunesse congolaise, les lots, ou bien, disons, les Congolais entiers, est-ce que Baoki ko c'est comment on dirait ça, faire un truc comme une révolution? N'enge tout le monde na bamboka msusia barabe les kaki. Quelle est votre crainte? Bon, enfin, nga crainte ezanango. On a été sur la révolution, les autres crainte na osepe la route. Parce que ils ont revenir na peuple et moko pour à s'exprimer. Na ndenga lingeli, na tangu baibi ba voix au peuple et moko pesa qui na ba urne. Ben, ceux qui alingé, ceux qui bengi en révolution, à sala salinae, soit qui était en balabala réclamer yango, c'est ce que nous voulons. Mais aux autres bangaté, toujours bangaté que Makila lisusu ya bandeko toujours et continue toujours au tanga. Wana zo comprendre question na yote. Makila etanga pona nini? Pour ce peuple a kiti a revendiqué ba droit nae. Ouais. Donc il faut que banga sala ngote pour Makila otanga. Comme il y a pas de liberté chez nous d'expression ou de donc so afai na banda ko basala endengwana Makila ezotanga te azozwa liberté. Non, ma question est celle-ci que est-ce que Bisso, parce que nous on n'est pas sur place. Bisso Tozali en Europe, nous on n'est pas à Kinshasa, nous on n'est pas sur place sur le terrain. Et ma crainte est que pena tout la mukao tout pardon peut placer révolutionner, mais père n'angezali encore est-ce que Makila toujours na posa tout monde encore Makila et zo continuer toujours kotanga na mboka na Bisso. Ben omoni likambolobi on est très important na webi sosiko toza na Congo te mais tota na Congo webi parce que to ali na tante wana nzemu na o te koloba ba kilomètre ya vie mais mutu na vie na e a salaka ba kilomètre te parce que tant tazo tambola ba kilomètre on ezapena na histoire mobimbo ezali na ba kilomètre wana si do ba kilomètre to sali na vie na biso to bandi yango na Congo yebaki na kati na biso ezapena o ba bundela yango na tango wana Zaire yeba ke ba msusu pe ba kenda na ba manifestation oyo ezaki na ba manifestant pe ba boma bango ba kufa. Donc ezate que parce que tozali awa musika na poto nde toloba ke batu ba bimate kuna parce que bato batikala ko bimati lelo yo ezaka ba oyo ya Congo. Esika biso to utape ba msusu na kati na biso pe ba sala pe pona batu bazala éveillé. Donc le fait ya kozali banda ezali ko kolongola mutu droit wana te to obligation te ya ko sala na bato baza na mboka po bazala mobiliser pona ko luka ko défendre ba droit na bango. Oyebi Charles de Gaulle o azaka président ya France kala o bakumsaka elelo de Gaulle ozoka ba nani nyonso ba Sarkozy bazo bimasima na ye tang ba occupaki Europe kotoyo akimaki akendeki na Angleterre abandé ko diriger France à partir d'Angleterre.
azako senga na bango ba résister. Et bongo ye moko ye kutu président Kimaki. Ba epsaki bat na mboka na ye bomitika na bino kaka poso ki botelemba ko boma bino. Donc France ngo kende nango. Mais reine na biso atoza na pays ba awa Béatrice azalaka pe mwana ba kendaka pe na famille na ye na Angleterre. Bon ba ebisaki peuple na bango botika na bino po ba ko boma bino mais bazo boma déjà. Bazako boma déjà. Ezali kambute que bazo tinda bat bala po ba boma bango ezandi ngwana te. Ezali nde pouvoir o en place bango nde il faut ba respecter droit ya peuple ndenga zo kita na balabala soki ya kokita na tango nyonso ya zo kita pona revendiquer ba droit na ye il faut ba ndima ba respecter yango likambo fandi wana omoni eza toujours discussion esala makana mokili mobimba entre ba victime na ba agresseur. Omoni bato soki babandi kotala makambo babosana ka ba victime bakomaka nde sikoyo kotala ba droit ya ba agresseur. Omoni eloko pe yozo sa na question na wana eza ndenge wana kotala ba agresseur nde bazala toujours na monopole ya ba droit nyonso tout na ba tension nyonso tout mais ba victime te. Peuple a déjà victime, peuple a déjà martyrisé. Eza nango na likambute oyo yako loba makila etanga bazotina bato ba tangisa makila te parce que balobi na peuple était zwa minduki okende kobunda. Balobi na peuple était zwa ba machette, zwa ba nzete, zwa mabanga balobi bongo te. Alors likambo ko tangisa makila wana ezali te na bato oyo bazako kende po ba revendiquer ba droit na bango. Nde boko lobana bango ndengwana il faut plutôt que lobana ba fraudeur, ba tricheur, ba miibi, ba voleur. Fonde ko kebisa bango ko lobana bango que il faut respecter. Yozo baboué et bon likamzo le cas na Russie. Na Russie Poutine a sa ici ba élection. Koto union tsunami kilito fandi bazo boudé yango balobi pas fraudé. Mais pourquoi bazako soutenir ba manifestants oyo ya Russie bazako inciter kutu peuple russe à ça la manifestation basi ba annoncer samedi ba ça manifestation monene et Poutine pas jouer ça bango soki kaka débordement bakoyo ko payer ko sala bango et Poutine a accusé déjà États-Unis d'Amérique que bango ba ko inciter batu pona ba manifester et pe likambo pona koloba ke fraude ça magikuna mais sikoyo ndenge nini na peuple mususu ba mona na bangonde bazala na droit ya rozala na héroïsme na kati na bango donc baza na sentiment ya rozala ba héros pona mboka na bango pona patrie na bango mais ba peuple mususu te baza na droit wana te. Ezali likambo ya colonisation ndim tezo continuer tisiko ndenge ezaki na tango ya colonisation balingaki te bato bayeba pe bakoka kotelemela ba droit na bango et siko na ndenge ya néocolonisation parce que ba dirigeant ba tie wana bango ne baza ko accomplir colonisation wana tisiko yo. Alors il faut basala toujours na peuple qui azala makoki wana te ndenge Kabila zwaki ba militaire pandi bango mardi wana na République démocratique du Congo mobimba ba mboko nyonso ba fandinier ba lobby na été que bazolo ba oui parce que tension ezali pona ko sala été mobulu esalamate mais mobulu angu kasi bozo kansela ngo pona nini pourquoi dis-moi un peu pona nini na tango Jean-Pierre Bemba ba militaire bazaki kutupe oya Jean-Pierre Bemba na ba milice na ye mais ba déployer qui armée na Congo makasi ndenge basalaki mardi oyote na peuple aza sans armes yebisanga siko c'est que fraude basali tour et monani ndenge na lobaki wana lokwa bato bazana kwiti baza koyiba lokwa bandoki. Est-ce que c'est ça la loi? Est-ce que c'est ça la loi du plus fort? Et là, nous avons bien la loi du plus fort. Est-ce que c'est ça la loi du plus fort? Et elle y a revendication, il y a peuple, et elle y a Batouamandoki. Non, mais j'ai dit la loi du plus fort. Bah, oh, Bazana Mandoki chez nous, donc c'est comme si ce sont eux qui étaient le genre le plus fort. Olobi bien, c'est comme si, parce que Zabongote. Ah,
Donc, yomoko déjà na question na ozo pia réponse. C'est comme si, eza bongote, ezo paraître ndengwana, mais réalité eza bongote. Nde yango bazo banga, peuple, mutu azaka toujours na force koleka, ala ki sa force na ye. Yango intimidation, terrorisme, ezo salama na mboka République démocratique du Congo contre peuple sans armes. O mukili mbaba baza ko mona, baza ko lobela, lokola balekinzela parce que zamboka na bangote et bazana b'intérêt na sewana o bango bazali kolukela. Nde solo bandeko balandi ya radio Lisanga vraiment tozali toujours ko kobana poko ya lelo o ezali yabino radio Lisanga, la radio Lisanga qui est faite et soutenue bien sûr par la fondation Lisanga qui est le point de soutien congolais ici aux Pays-Bas. Nde tozali toujours na poko ya lelo na o ya biso papa Yesu Kitenge. Nde papa Yesu nazomona ete batu to biso nyonso ba congolais tozali na makanisi, je crois un peu différent parce que batu na batu bazo pe ça ba point de vue différent tout et tout. Ce qui m'étonnerait, que penseriez-vous ya congolais moko awa na kati ya mboka Pays-Bas? Moi je l'ai croisé, c'était il y a 2 jours, 3 jours, Nalmir. On parlait, c'est Azali Zaïroa, c'est un Congolais. Toujours solo là. Après, on a meki ko touché, hein, on a meki au sondé, na touché ba point de vue nae sur le plan politique. Na yebisieve, yo siko yo étant Congolais, aux Zaïroa, surtout à la peut-être na, comment on dit ça, cette chance-là, so ba pesa biso cette chance-là, biso ba diaspora peut voter, je crois que alinga ipe a voté to nga pe na linga ina voté to papa yesu na ebité sur linga iko voter. Bien sûr linga o voter pour na papa Titi, ça c'est clair. Mais yoka l'histoire. Nga na tuni na bi bon. Vie soki yo ba pesa yo cette chance parce que tozo qui chance normalement c'est un droit. Mais et pas na bisto bien ngo chance soi-disant. Ba pesa yo chance to zala na droit na yo to ba linga ba kokisi la yo devoir na yo ya voter. Olinga yo voter pour nanani entre papa ya biso papa Titi na Kanambe. Alobi yogaye réponse na ye, ça c'est un Zaïrois qui me parle à partir de Arnhem. Almir entre Tchango anonyme. Ayebi singake sokiye azana bulletin ya suka. Oyo bazali ko kabola entre Kabila na papa Titi. Ok, non, moko wana kaka soki a Tchango place moko mutu wana gagné. À ma grande surprise, ces Zaïrois, ces Congolais, alors bah que non, ngana ko Tchango pona Kanambe. Natunié, il était, en plus il était sérieux. Natunié a eu papa. Pourquoi yo vraiment oki kolobelo kwa nengwana? Il m'a dit ce qu'il devait me dire. Moi, ça m'a un peu touché. Nalobi c'est que biso nyonso tozomona makambo ngo na lisu moko te ou bien ndenge nini. Mais otuna ki se poni. Ayebisa ki oponi. Ayebisinga biloko ebele. Na mukuse kaka. Ouais, na mukuse lui m'a dit que papa Titi yé jamais au voté à comme président. Parce que Yemoko d'abord Alingara, c'est comme si Alingara comme président T. Donc il n'a jamais voulu être le président. Il a toujours voulu être premier ministre. Bon, wana pona ako voter à Titi, mais kasi pona ni ako voter Kanambe. Alobi ako voter Kanambe, franchement il m'a donné des raisons dingues. Hein? Azoïf Sanga obi petit depuis période à Mobutu alekaki tout et tout. Est-ce que aussi au monde nzela nani asatonga ta nzela moko na Congo? Bon. Si qu'on a sa réaction parce que ningo lobaki liboso hein moi na sa réaction ezaka likambo ya préférence mais na suki peka na webso pe ezaka likambo ya préférence ozomona aza ndengo lobi apesaki ba raison mo dengue et bon pont maréchal fallait tout dépasser pont maréchal les apenzela pont maréchal les anzela hein pont les anzela ozolandanga pont les apenzela OK donc pour mona aza permettre ngana loba aza boule aza zoba bololé ozolandanga bon
soka zolanda kutu bien ayoka eza ngai Yesu kitenge nalobi aza zoba aza bule aza bolole na fingi ete me ba qualificatif ezo bima na makamninga zolobela akoki ne oza na préférence na epa kanambe yango tende na fingeli na fingi nde na raisonnement na ye na ba réseau apesi pourquoi déjà que banda nanu batonga nzela te yango na tenka po maréchal po eza nzela donc ki bule na ye ki bolole ki buzoba yango ani monani omoni nzela ngope o ya zolo basoki ba nzela bazola kisabiso batongi na fait mandat na bango awa après combien d'années bon wana na lingu na sango de choses parce que campagne c'est là qui to la suna tanga campagne kutu biso sala campagne to la suna tanga campagne mais pona ya chichi donc ye mutango wana azane peka tinate parce que oyebi Jacques Chirac avant comme président na France so azaki nani Jacques Chirac Jacques Chirac azaki maire ya Paris ouais non ozomona batu nyonso wana nde bayaka bakoma ba président balongaka donc mutu wana azali azo faire partie ya ondenga na lobaka ya culture ya chance eloko pamba voilà ye moko pe na vie na ye arevaka azala parachuté na ndenge moko sakana te ndenge kanambe azaki parachuté quoi donc azo faire partie ya culture ya chance eloko pamba donc chance eloko pamba wana bato yo ba kweya kana o bazaka bata culture ya chance eloko pamba ezaka bato batsaka biloko bazo mériter te et ba yeba ndinga osela yango te eza kwa Joseph Kabila na République démocratique du Congo omoni na réponse ndinga pesaki yo alakisi ye moko ke mutu ne balobaka mutu oyo il faut na place il faut eza nde papeti Tshisekedi parce que kolingana ye kaka oza premier ministre ndenge ya lobby azwa ba fonction wana azan expérience ayebi ndenge nini mboka na biso ekendele kendenge koki ko kendele par rapport ya muto depuis peu a parachuté na 10 ans sali wana na pouvoir nanu atikali kozwa ta maîtrise mon côté ya notion ya pouvoir parce que azo fait partie même pas ya bato ba kwa kozana na ba cour ya bato minene. Donc, one eza réaction à ça parce que poser une question, mais ezaki na on a tina kutolo belango siko te passé campagne nécessaire ginango. Les Cambozande ou yo linga ko ifsa e malamu ezaki nde likambwa ba fraude. Linga ko lobana eke azo ka sonité ndenge ba fraude ndenge wana likambo il fallait osolane ko voter ye nzamba pese chance ya na carte suka pour départager Kabila batu suwe baluka kumpesa importance so bakoza na ngote na vie mawana etro ye ba kumpesa je crois que Sorazo yo kabiso aroyo ka vraiment azala qui vraiment sérieux moi j'ai dit chacun on a quand même le droit chacun y a le droit quand même point de vue nous taper ça donc chacun libre mais ndenga carte suka te quoi de partager ba wana soli wana yete malheureusement mende bandeko balandia radio lisanga c'est vrai que ligne na biso vraiment ezali yako fungwama oyo akolinga ko benga biso ko benga biso ce gazali na ba point de vue na ye ako pesa toujours continuer toujours ya biso radio lisanga, la radio lisanga qui est faite et soutenue par la fondation Lisanga qui est le soutien des points qui est le point de soutien congolais ici aux Pays-Bas. Vous êtes toujours bel et bien branché sur les ondes d'Isarto depuis Damsko. Papa Yesu nde ya solo to sali toujours kokoba na pokwa ya lelo nde kuna na mboka deja tosi toloyoki deja ke ezali na bato oyo basilaki kokufa ba bomaki bazali ko boma to deja basili ko boma to bazali ko continuer toujours ko boma. Et quel est le mal, Papa Yesu, quand vous avez le mal vraiment que vous avez à titre personnel tango boakaka lisu au vivraka makambo ozole kanamboka, quel est le mal que vous avez? Et si vous aviez encore chance wana par exemple que non bon clin d'œil nanga yangoyo on vous donne un jour que tala kiti yango wana, qu'est-ce que vous feriez? Mais un jour on a déjà parce que tout Inch'Allah petit Tshisekedi pour ya fanda na kiti yango ya bokonzi abongisa na donc to yebelo ninyo esengele ke salema. Est-ce que c'est facile ya osukola salité
facilement et tout de suite. Il y a nyonso salité zali namboka na biso Congo uta papa Mobutu Sese Seko Kukumbendo Azabanga. Le fait Laurent Désiré Kabila ti to continuer na Kanambe. Omoni to bandaka wana, hein? Mais oyebi biso en Afrique, particulièrement dans la République démocratique du Congo, ba pasio tozanango et bandi na Mobutu te ke na Kabila, Laurent Désiré Kabila et autres. Et bandi na esclavage. Ozomona. Esclavage, et colonisation, néocolonisation, nde ememe biso boye. Eza likambo oyo ozomona même sikoyo, eza na guerre diplomatique oyo ezosalema pona ba supporter parce que il faut ba ndenge na lobi likama néocolonisation, ba kokape koyebisa mutu na bango mwana na bango ke non tika pouvoir so tel na bamboka msusu bazozo ba position na bango misusu face à l'intérêt na bango ezokende msusu lokwa na Côte d'Ivoire. Bon na Congo sikoyo ezo ke na ndenge nango pe ezokendele wana nde yango tolobaka ke esengeli peuple emoko alakisa po mutu oyo akostope peuple azati na ndenge wana nde sikoyo pouvoir oyo ekofanda ekozana bobangi omoni Egypte esalami ndenge wana mais ozomona peuple azokondenga kotelema ntango azomona ke bazokolinga koyiba révolution na ye azotelema kaka. Bon yango wana po omona ke ozwa réponse à question na yo kosukola salite na mboka na noki mbala moko ata soko ngosukola nzoto na yo okosukola ngo noki na mbala moko te même so tontima na cantine olobi mibwake na mbala moko piu. Mais salite kolongo pe bien te na nzoto. Est-ce que mai longo la salite nyonso na précipitation toko sala yango bongo te mais na planification na organisation nde toko sala yango ndenge wana eza likambo te ya kozela tango mande ekoma na suka pona kobana kosukola banzela pona koloba te musala yango ebando sala ma kimoyibi ti bayeba ekesimbi te bake koyiba ti na ba urne ba bulletin ya vote bazota yango libanda te eza bongo te eza likamde ya musala ne salemaka so oza na bolingo ya mboka oza na bolingo ya peuple na yo ozomona même na bamboka oyo tofandi basalaka appel na likambo wana toujours soki olingi esika ofandi olingi mboka ofandi okolinga eza malamu okolinga makambo etambola. C'est dans ce sens là nde bao baza na makoki ya kosala makambo kotambusa makambo nde basalaka yango na ndenge elongo bani nde balobaka musapi moko esukolaka elongi te eza nde misapi nyonso ya loboko to ya maboko nde ekoki osala mosala wana. C'est dans ce sens là nde salite elongo ya malamu solo oyo azali na matoi ya koyoka yoka oyo lingaka mboka na yo okoyiba te kasi okosala koyiba na kosala lisapi moko esukolaka nzoto te. Est-ce que mai ebimisaka salite nyonso omoni koloba soki mai ebimisaka salite nyonso na nyonso wana sikoyo ozoloba nini parce que il faut pe ko observer ko déterminer ko prouver que salite nyonso elongo ete et mai yango pe c'est que soko ozo sukola to ça dépend okende na mai na douche sopi mai tant siko to sukola nzoto na biso pe na 8 ans sukoli toza na impression est-ce que mai wana tant to sukola kelongo la salite nyonso impression mutu azozwa na eloko azosala ke c'est na réalité eza lokola impression bato bazwaki bakabila badwi na Congo kofraude ke c'est na réalité oyo baye komona ke bakangi bango na peuple yemoko peuple yemoko mutu akangi bango wana eza eli exceptionnel eza pa pete Tshisekedi te mutu akende kazotumba babita voto wana toyokaki pete ntango ya alobi na bato bokanga babita voto wana bazoya nango mpo bakotisa na babiro ya vote botumba yango te peuple moko donc impression oyo mutu aza kozwa na likambo azosala ekeseni makasi na réalité ozomona mais soki na cadre ya nettoyage ya kotia propreté il faut kotala pe relation entre saleté na soki mai nde mutu ezotia propreté na quantité ya mai oyo esengeli mpona
kolongola salite wana. Nde omonaka même na mutu na yo soki oali tiata gel na mutu na yo, tiata pomade, bon banda kosukola ngo sikoyo, okoluka pe o utiliser shampoing pona olongola ba mafuta wana bien. Ti okomona ezobima na salite, so continuer oya omona mai komi kobima kaka ndenge pe ezobima na robinet, o tirer conclusion na tango wana. Na tango wana solo conclusion na retirer na okanisa ke na omona ke suki komi propre. Olobi siko okomona on yako boko kanisa oyeko changer obi okomona na omona ke suki komi propre. Eza ndenge moko pe na Congo ba moni ke peuple akangi bango nde omoni difficulté baza nango pour ba publier ba résultat ba reporter ki yango. Solo nde mai soki kopesa biso couleur ya mai papa Yesu. Omoni soki olingi koyeba couleur ya mai esengeli oyeba pe mai yango eza mai nini parce que il faut yeba pe mai yango nde na biana eza wapi eza mai nini eza po bakuwa mai pe ezalaka eza pe ya question tika bakuwa mai ezo na ba robinet o bazotia on pe bakisi ça mai penza ya pure yango mai banda kota na kisima biso bando beka kisima na Swahili. Solo tozali kokoba toujours nde ezali ya bino radio Lisanga nde papa Yesu mikolelekaki tolobaki na kake ya moi na ebite soki oki ko limbolela biso ango lisusu parce qu'on a que 9 minutes qui nous restent. Kake ya moi wana opesa ki ezalaki tolobala ki ango na esprit parce que yo o monaki to kanisa ki to monaki ba toi troisième œil ba aigle ndenge na lobaki les aigles ne volent jamais avec les pigeons. Donc tam susu wana lobaki pigeon moko lobaki na almir. Bon sikoyo na ngana loba nini na ngana loba ke j'ai oublié tout ce que je vais encore de dire tout à l'heure, s'il vous plaît, si vous pouvez me rappeler parce qu'il y en a où posé une question mais j'ai oublié un peu. Je disais d'abord eloko lisolo wana nde eko changer anga OK na zongeli yango parce que ezongi déjà na mémoire nanga parce que lisolo ya les aigles ne volent pas avec le pigeon yango mutelinga changer makanisi nanga mais to lolobela ki kake ya moi papa Yesu oki ko limbolela biso na bombango kake ya moi. Est-ce que ko ça moi rappelle te na contexte nini kake yango ya moi elobamaki parce que ngana lisolo asuka to sola ki c'est ça mi ko ebele donc biso to so kota ki na ba logique ya élection bon to si to moni ba to ba sambwe na ba fraude donc rappelez ngana na contexte yango ya mais toujours est-ce que vous mona te ke zakaki ezobete mana moi mais kasi oyebi na ipso bakangi bango na poleleti bango bakanise bazomona na tete bakanisaki do bato bazomona bango te oyebi na oyebi so ezali na mutu moko boye azali moyibi amonaki ke non il fallait ibara bien pona ye akanisaki akoka oyiba bien akepa nganga asenge kisi ya kolimwa so azoyiba po bamonaka ye te bon yo moyiba nganga pe bazala bango apesi ma plamo abeba yo zwa lititi yo tia na salolemo so zo iba to monote e pa zwa lititi tia na salolemo akeka epa mero bateka ka blo na bango na bala wana ake abandi obaka ba plan bato babi me yo likam nini futa akomo kende futite bakangi wana futa ya tuna bi est-ce que bozo monanga bi to mona otendenge nini non mais fallait pas bon monanga to mona yo tendenge nini bimisa mbongo moyibi banyo beta yewana te keneke panganga azuye moko abisi nelikam nae effectivement nelikambu oyo salami na élection kuna mboka République démocratique du Congo da baluka nganga na bango wana bakendo yebisa eke aliaki bango mbongo apamba poto moni bango solo baluka nganga boluka nganga na bino wana baluka nganga na bango wana parce que aliaki bango mongo ya pamba solo nde nambo na lolombangu mingi vraiment papa Yesu avant to yoka révélation d'année moko tiko bima kuna na mboka ya Kinshasa Alex oya betelaki nzembo moko tiko bima lobaki ezali ma lutte donc abima ki lokola jeune moko boye bapesaki il a été renommé bapesaki comme révélation de l'année abetaki ma lutte papa Yesu pona poko ya lelo omeka kolalisa biso kitoko na liloba moko ya kitoko par rapport
ya makambo koleka na mboka na biso. Oyebi na situation boye liloba oya kitoko bala isa nango batu ezakaka ke omiyeba ozomona peuple akoki jamais kozala perdant. Peuple azaka toujours vainqueur. Lokola volonté ya peuple et mona ina miso batu polele. Donc na histoire oyo ya République démocratique du Congo et surtout il y a présidentielle 2011 bisomoko peuple congolais tozui stylo tozui kasa poto lo bateke tozui ordinateur poto koma histoire na biso sikoyo to sala nini to koma yango parce que eza ba matériel ya kokoma histoire eza na maboko na biso moko eza na maboko ya mindele te ndenge tolobaka eza na maboko na bango te eza na maboko na biso moko totikela bango te bakoma yango po bakokoma yango toujours na ndenge na bango nde tokoma histoire wana po toza ba vainqueur. Voilà. Solo tokoma histoire wana po toza ba vainqueur nde na lombangu mingi papa Yesu tokoma histoire yango wapi? Na loba kit stylo na nkasa po na loba ordinateur te eza na maboko na biso tokoma yango tokokoma toza ba vainqueur faut tokoma sikoyo ke tozali ba vainqueur. Peuple a gagné a voté ki ya chichi ne mutu aza vainqueur. C'est ça. Des matchs ezali nini? Match eza woto match eza wote. Mais match kalanu soane ezaki na wo match c'est la kit. Oyebi makambo ndenge ezalaka te. Soki arbitre aza corrompu bon. Balingi balinga basala akomo bakisa ba minute. Oh yo mo. Omona komo bakisa ba minute mais ba fanatique ba lo même match c'est la qui déjà po total la montre. Montre que non, tout le monde est déjà qui est match sili. Mais fanatique arbitre azo sala fort, a lukata ki luka penalty ba nini po ka ba égaliser mais match za. Wow. To sali makasi. To gagner. Matches are war. 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 Yo every day. Bongo awa na gani yeah. I lean to the right when I walk this way. And when we don't talk, we get paid. Nazazo bate, zambe nangai. Yeah, za awa mapana mai. Hugo is flying, I go sakate. Lokola avion, fly every day. Pilote Hugo is what you could say. Mutuli kolo, jamais nase. Tosala kamusala, do panda kate. Dala sapatu, chemise, hey. I've been rich and a nigga been broke. I seen money come and I seen money go. But I will never lose, it's how a nigga flow. Oh, yo bien, matches are whoa. Matches are whoa, 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 yo every day. Jambongo awa na gani yeah. And all of y'all losers can go over there. Bazabi loba loba metozako yokate. Osuki tina suka is free yamakasi. This is what we do, man. This is not a hobby. Bazana papier ya couleur ya fufu. Piso papier couleur pondu. I'm hearing Hugo Millions, something like the best. Size 12 forces, me like big checks. From New
York to Cali, the east to the west. Hey, Calabasi, Balenga got my fresh. Now Shalaki Makasi to be here. Ain't nothing to fear, no, not even fear. And we do not lose, just so you know. Boyo ka bien, matches out, whoa. Hey, matches out, whoa, matches out. This is a Young Camp production. Yeah. 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 Aye. 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 Pasya. Talabanguna bakati na lupangwe. Mbaeko boma bana mboka. Mbapuku bakoti na kati ya ndaku. Mbaeko tobola madusu. Mbako bola loso na nguba. Talabako sumba na kati ya banzungu. Mbako suba likora basani. Aye, voisin aye monene. Santa gogo pona Congo. Kimbango zali wapi. Lumumbo tiki bana. Pusya ke ina mobembo. Talabangu na bakuti na kati ndako. Bako mela, bako bola, bako boma, bako nalia mama. Nalia mama. Minalia mama. Suis traumatisé. Suis traumatisé. Suis traumatisé. Aïe. Flipper, 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 flipper. Ils ont arrêté, maître firmé. Flipper, 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 oh mon Dieu. Maître firmé, c'est pas la mort qui devrait nous inquiéter. C'est cette putain de vie qui doit nous inquiéter. Mais nous on s'entretue entre nous, car on n'a pas compris. Banguna makatina lupangwe. Mbaeko boma bana mboka. Talaba puku bakoti na kati ya ndaku. Mbaeko tobola madusu. Dusu. Bako bola loso na nguba. Talabako sumba na kati ya banzungu. Bako suba likora basani. Aye, voisin aye monene. Santa gogo pona Congo. Aye. Ouais. Traumatisé, traumatisé, traumatisé. Traumatisé, traumatisé, traumatisé. Traumatisé, traumatisé, traumatisé. Nalia pai, baba mi nalia. Mungu sikiliza, sauti watoto wanalia. Wawama wanalia, waseka wanalia, wababa wanalia. Sisi tumeteswa, tabu imepita. Baba uko wapi? Oh kuja baba. Traumatisé. Nos mamans traumatisées. Nos papas traumatisés. Tata moi si traumatisé. Nos co traumatisés. Bana traumatisé. Yeah. Yeah. J'ai aujourd'hui un coup de gueule à faire passer. Aussi je dis délabrement des hommes et des... Yes. Dans la province orientale particulièrement, la ville de Kislabel, Kisangani et ses environs. Comment donc en sommes-nous arrivés là? Comment nous avons laissé les choses se dégarnir jusqu'à ce... Nous nous complaisons dans la misère, accordant... Oh, nous on danse encore et on danse encore. La danse macabre qui laisse un vide aux veuves et aux orphelins. Orphelins, orphelins. Nous on danse encore, on danse la danse macabre qui laisse un vide, et aux veuves et aux orphelins, orphelins, orphelins. Nous on danse encore, on danse la danse macabre
qui laisse un vide aux veuves et aux orphelins, 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 orphelins. Yeah. Mon délai. Ma déblo. Ma déblo. Ma déblo. Ma déblo. Yeah. Délicatesse extrême. Yeah. 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 Ayana Africa, Lokola Monsanto, Zokande Nasima, Azana Bula Mabe, Ayana Mokanda, Oyo Yatata, Alakisa Bako na biso lobiki yangonde zali nzela. Aloba bobo kabike kona bino zali Satan, Simayi biango, amemiango na mboka na ye. Achena ba mise, achena ba cathédrale, alongoli couleur a moindo abakisi ya motane. Abengi Saint-André, Abengi Saint-Joseph, Abengi Saint-Pierre, Abengi Saint-Jean, et Bongo Saint-Kimbangu, et Bongo Kimbangu, et Bongo Lumumba, et Bongo Lumumba, Babomela biso tatata, cimetière à Pambate, Bolak biso bisika, bikunda mukua tata, extrême. Délicatesse extrême. Vous êtes bel et bien branchés sur les ondes du Salto depuis Damskos, la radio Lisanga. Yeah, 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 yeah. Yo, oui, frangin. Ce soir, c'est la pêche d'enfer. Ma voix au micro, aussi choquer les shows. J'assume le flow. Je plane en solo, on vous balance ces flots. Les ghettos annihilation, les négros ivres des passions. Fouidjio, Kaeno coulant, c'est les stéréos captés sur toutes les radios. Je perce avec zèle, j'emballe toutes les demoiselles en pêle-mêle. J'ai jacquis mon flow dans une pêche d'enfer avec le territoire Schlenga. Y'a pas de quoi s'en faire dans une ambiance de fer. Je joue les Afro Boys à la vie des meufs sexy, aussi sexy que son nom c'est Kelly. L'art fait crise de phobie. Ja, ja, ja bless Africa. Ja, ja, ja bless KN. Ja, ja, ja bless Lisanga. Ja, ja, ja bless Papa Yesu. Ouais, Papa Yesu kitenge. Nayoka ke kala yo bandako yemba. Soko sa la bisoto. Yoka yo sanga jour on a grand musicien. Solo bandeko bazo tialito ibaloba Papa Yesu. Osale la bango ata eloko muke. Atana maloba. Nasa na rapé tona ou improvisé. Improvisé? Ah, il paye. Bah, toi, ça, non, ma belle élection. Tu as improvisé, tu as barani. Quelle est ma belle élection, kaka, papa? Mais ya chicha zongiseka na Rwanda. Ya chichi zongisaye kaka na Rwanda. Ya chichi zongisaye kaka na Rwanda. Ya chichi zongisaye kaka na Rwanda. Yana yoka, yoka, yoka. Basi baye bele. Lisanga ya mboka. Totonge kolo mabele etika bakoko ebale ya Lumumba. Yeah, yeah, yoka, yoka, tosibaye bele lisanga ya mboka. Totonga ekolo mabele etika bakoko ebale ya Kimbangu. Ya Lumumba, oh my friends, stand up, please say yeah. Congo, lève-toi pour ta liberté. Congo, lève-toi pour ta liberté. Ça fait des décennies depuis que t'ont détruit ces fils de Ayana. Solo Bandeko Balandi à Radio Lisanga. Vous êtes toujours bel et bien branchés sur les ondes émetteurs du Salto depuis Damsko et Zali. Radio Lisanga, la Radio Lisanga qui est faite bien sûr et soutenue par la fondation Lisanga qui est le point de soutien congolais ici aux Pays-Bas.